car lobby m'a béni au moins t'es ça et l'autre ezali que yo lobby di kamo bengana na tikala oye bango te tant ce yo ko dévoiler ngana ko comprendre siko et l'autre on ngana na biso sani pour ba ko sa conscience te ba tout o ba bimi na wenge oyo aluba mabe pas le roi de la forêt pour appeler ça bango vie les loba yeba bango artiste au petit person no ba yeba o uti na palais pour ko demander biso to bimi ngai moko et ça ndenge mosusu siko ba otala nzimbo mo libulu sani yebisanga no libulu sani non yeba ndenge libulu oyo chimbola resande mosusu libulu wana dindi na kati libulu ezakani ngana yambi oza musicien c'est mais obite mais ngape na tuni ko tuni na question na libulu pour na yebi libulu o muta chimbola boboka pe matiti mai pese tondi oya pe wana so otanga libulu dindi na kati libulu finalement faire rigolo za mwana te moni faire rigolo aga pesa ngenge 4x4 ayimba kanditi te to so wana pembe ayimba kanditi ke azalaka Moni, hier, Azagi petit à Wilson. Voilà, en tout cas. Moni, la vie, être au musique, c'est une éducation. Très bien. Mingi, Babetandou, l'éducation, ça, c'est la bêtise, la bêtise. C'est qu'on a une couronne en haut, félicitations, parce qu'on remercie, quand on remercie, fallait que on a un visa, bêtise, ce soir, ma cam, entre bon, mi balai. Et tant que vous avez musicien, on a fait le long, on a banc. On a une image, on peut s'en rendre. Tout le monde a dit que Coca-Cola japonais charge à moquer du mobile. Tout ça par artiste. Et là, les bosso, on a dit Misaka, ou Sanamaï, l'ambition Coca-Cola japonais charge à moquer du mobile. Naïbana, et ça qui s'est détourné. Oh, on a ça remix. Est-ce qu'il y a un missile dans le Sanabolo? Quand tu as un bolimoté, Moutoua Lingo, Lingaï, beaucoup à Boyo, Lingende. Comment on va dire que les gens qui musiciens aux collègues d'abord ça la yoni. Si on va y aller on enseigna Pawata. Un autre la pipa fabricage et l'autre ils allaient bamotu bauti wenge. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne en direct Geminor TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous salaka et salaka vraiment la vôtre qui toko makas. Là je vous dis, là je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baye Bakenda Sango. Balobi a te ambaka bato Bakenda Sango. So Kenda Sango c'est impossible pour Aurélie Vanga Yambayo pour Lobani ni Yom Kenda Sango. En tout cas un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout. Voilà mon boss Léon Zinga, les grands archivistes, balobi moi une tête bien faite, c'est balobi indépendant le vrai monsieur Google. Bon pas bien monsieur Google wana ba adapter le vrai Google de mon boss Léon Zinga, les grands archivistes. Je te salue depuis quelque part. Pourquoi pas mon grand réalisateur héritier Matengo derrière les images babi ya kenda nonka bon mikolo ndenga ko sala ngona ko comprendre te héritier Matengo sala ngoka bon pour Aurélie Vanga sepelaka et ko sala bien makasi Clarisse Bango. Je te salue depuis quelque part et pourquoi pas toi Arthur Playboy le pape de la presse Anne Kaboulan Brayantar et Kendara Kitoko Bongo Mambo Tebele Bisika Ozali. Aujourd'hui dans notre émission Baïba Kenda sa Aurélie Vango nasana musicien mon corps pour découvrir tout au long de l'émission na biso awa aye penda ko lobela makambu na eto ko yeba to ko découvrir. On parlera de tout ce qui concerne l'actualité musicale, l'actualité côté état théâtre, peut-être que chiter la domaine à Japon. Ah, on a mis artiste complet, donc solennel vraiment de tout droit et les à côté pour ne pas monopoliser ma parole. Mon réalisateur intelligent, mais quand un peu au fond de la caméra, l'anglais japonais, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, moi c'est Kitoko Yamboga. Babi yonde makambu yonde vitesse. Nice. Na ota ming balati ba sokoli te kayo la te sokoli. Ba ndenge mo bo na ba marque mo na ba façon mo c'est le bon. Ah. Eh non kana mo bote pardon. Balati ba sokoli te. Bilamba ba defaki ba kende ko zongisa. Toujours. Ma parole les héritier Matengo on peut sentir Aurélie Vanga qui dit à moment quoi. Artiste tout bando pe na ibande pour to ko passe to ko komer là. Bité super moi dans 5 à 6 minutes attends-moi 3-4 minutes pour mettre l'émission dans le parcours na yona. Te parcours na nga pene lo di bosso na banda na vie ça bilamba. Nga maman na ngai era botara la ndé sokoka poka ba japonais première local tsanga cash couche ya Yojama Moto. Pardon? Cash couche ya Yojama Moto. À l'époque ça va pas. Ayo la tsanga ibani boy makaku ya Don Sekabana. Peu ya pakola nga poudre ya Thierry Migler. Ya ngwe sala nga ipe na koma boy la ndé sokoka poka ba japonais charge à mon kimo. Boluka bakambo lelo ma umbezali ya ndé sokoka poka ba japonais.
obotami obandi parcours na yo ndenge olobi wana ezaki na wape ezaki na ndeni te eloko oyo esalamaka moni biyo ya mamati bino bamama bino bobotaka biso ata jésus christ à nazareth oyo akufa mpona biso akroix mpona masumu na biso mutabota ezali nani ezali kaka marie yango moni ngai mpe babotaka ngai pa mama place azali mpo azalaka so na ngai te seke esalaka mpasi makasi famille tu bayebi banikone za mosi bazali bo bamama oyo balandi mare eloko ya liboso oyo ezalaka ngai eloko ya liboso première parcours nanga eza bilamba po ngai eloko esalanga bien mpo ngai nana 25 conteneur à forme na palais pardon nana conteneur 25 conteneur à forme na palais yango namona moto aleki 25 conteneur à forme na ndako te lobi aza te na oleka ngai allez mais tout le monde a koto ba musique ningu bazali ba musique ningu bazali ba opesa makamna ndenge mukete likono mikolo ba okende ba ozonga ba okanga internet yo mutaleki aza te siko comment est-ce que ba okanga internet yo kanesi kama duda te moi na vie neza boye esa makambo ebele ka mingi libanda neza moi trop po producteur na ngai mingi libanda neza trop po na 2000 bazalaka wapi 2001 bazalaka wapi 2003 bazalaka wapi vie eza temps biso tosalango mwa trop yango tokeba libanda mboka producteur na ngai chinois de Chine abetsanga mo bato bele na libanda mboka ezalaka mpona bilamba mpona bilamba ti obetaka à l'époque mais lelo te mais mpona kilelo toyebi ke mutakangi masolo na japon ya babilele banini ya muzeki ndenge bilamba ngo ya ndeni oyo olata ntobeta bagriffe griffe yango mso na garde-robe kenga nana bacontener ya différent moi na vie soki totia te bacontener elandana eza différent nyonso ya bacontener olata eza koteka teka eza oyo nga nalataka po eza cope nanga po mingi bayaka na bagarde-robe oye na chambre omoni garde-robe nanga garde-robe nakoka yango te po eya baniveau nanga kala nazalaka mwa moke ba 12 ans nde nanda osalela bagarde-robe ke nakomi na baage oyo nakomi nango producteur nanga alinganga mingi lokola kaka chinois de Chine soyebi eloko ekamisa okeli fango eza te landri eloko ekamisa okeli fango eza ke yo ana bacontener mais ye ana garde-robe mais leve likolo netika bino kote na bino mwa dodani ke mingi yaka libanda mboka ti yo oyo la Paris ke biso tosalango ntango yo tanga point n'importe la te ta yo c'est la parent impact la te biso to bata Congo oyebi landri japonais so tangi ye moko muzeki ndingu te ata soda aobunda na vie pour na vie ate ata soda ke vie tosenga nini pesa moto chance amoni elamba eza temps na temps omoni totala vie na biso numéro 1 bon mwana na ngai nazalaka wapi paix à son âme il veut courou wana tota courou ayimbela siko tota Niarchos très bien moi Niarchos Niarchos ata père po asala kombo totangaka bagriffe na mboka ezalaka nde ye wana Niarchos po oncle na ngai azali camarade ya Niarchos bande kolata na ye baobunda na ye poko ilanga azala sunanga te akufa place azali esalinga mpasi makasi otangelanga bato motala oncle na ngai camarade ya Niarchos so ngai sikoyo nayaki peti na ye nive na ye po ngai nayaki lokola ye na obenge ba 25 conteneur obeti te mtande kosede bino te ya seda ngai te sikoyo ezalaka nini oncle nini moto asala ngai po ayi camarade ya Niarchos Niarchos acomprendre forme ndenge abenga bapapa wemba mpe ayo comprendre forme akomi maneke na mikili bakomopesa bapiese ndenge akomobeta akomodébarke yango moni sikoyo te Kim Kester atali oyo azalaki mpe peti na ye yango epa kopesa makambo so ngai ndeya basérie wana nayaki peti mwa moke yango nayebisaki yo mama na ngai loko azalaka nefe na oncle nanga nolata makasi royilanga po yakenda Paris ntango ntangi okombo ya Niarchos mwana mombele camarade ya oncle na ngai so ngai nazalaki mwana mama beya bilamba sikoyo na nolata yango moki nakoli nango sikoyo na cadre relation baoncle nanga baka na mikili yango bande kofula ngai kokola na ngai mpo nga nakola propre makasi nazalaki kuti yango mona yebisako nazali na bagarde-robe mpe nazalaki mwana mokie ke nakoli
na kokoma na ba container liboso na kokoma na container moko na kokoma na deuxième container tina po moi na ba container ba 25 container ese belé makasi c'est que tokomi ba pro tokomi ba tout mubo auto soutenir ba tout na makambo bilamba po bilamba et ya ndenga moroti nani pour moi na bolata emsona tinyo shamba moto et na valeur emsona no pango et na valeur a démona molimba na yojika na yoshi pesa cher tout na bateau FC musée da akutana mundela yo shamba moto pesa mboti l'anglais japonais okutana na yebite mama tout na c'est mission c'est live ngas ko na tuna na yo tuna ngatenga tanu journaliste moko invité mo yo bando tuna ba question mais ça la bien okutana na ye aso pe image na maso na biso qui appelle ki mbote pas monsieur yo shamba moto nga pesa monsieur yo shamba moto mbote OK biso kenda poto temps c'est na cadre ni ke we remercier bilamba nde muti sala ngai na bosante if mwamba na kati ya Paris na bosante Hero Lamborghini na kati ya Paris na bosanité bossa saka moko Pablo King le grand déclarant na kati ya Luanda patron de tous les patrons to été l'anglais japonais to ko sana to beti na sola musique ya ilamba na ebite to bandi na wana mais to kota po to zonga so parce que wana ne makabu na moni pena ke fona kota wana makabu ezali dans le domaine de la musique apparition na musique za ndeni CD yo CD tourné CD tourné na Congo ABC babinyango CD tourné Europe mobimba babinyango CD tourné États-Unis Japon Chine babinyango CD tourné balola biloko na nzungu abalola biloko na nzungu chéri chéri obo manga loketo bayaka batatuna nzoto CD tourné Pablo Kimi le grand éclairant na Luanda keba tongo etani mama bakei ko lugambongwe mama Orneli mama bakei ko lugambongwe tongo etani bawewa bachofa bakei ko lugambongwe badiche babeti misiki bandumba batelemi badini balugambongwe kosenga pasi nadima na tongo na lugambongwe aletika nadima na tongo na lugambongwe akosenga pasi mon avis musique non voilà en tout cas mon avis être oyemba musique c'est une éducation très bien mingi babeta ndule éducation ça te aka bêtise na bêtise maman na papa ba fa na bana na bandako so ayoka bêtise na éviter est-ce que au tala ou de vous Nicolas Toyoka libulu siko ya nzembo ka éducation ote ya mwana na yo nini yango na opesa ba artiste na biso tout omoni oza Congo RDC na bo santé président Fatih Beton maman Denise maman ya bana maman sociale charge ya ba maman Congo mobimba na maboko ba ministère na biso fo bazaka na ata erosa texte na yo fais ça en éducation très bien parce que bon médicaments si vous maman na papa ba fandi le quoi président ba fandi na palais na ba di fanto si vous tala nzimbo mo libulu ezani yebisanga no libulu ezani non e bande libulu oyo chimbola rezande mususu libulu wana odindi na kati libulu ezakani nga na yambi oza musicien c'est na yebite mais nga pe na tunyo ko tuninga question na libulu pour na yebi libulu o muta chimbola boboka pe matiti mai pese tondi oya pe wana so e otanga libulu dindi na kati libulu obimi lisusu libulu nze monte na yemba yo moko yo mama omona wote ya desar kayino ya misende boye odike master ya passe mais nje monta ngoyoka ke allusion yosaki tanke misende omona wa yemba ke na collègue aza collègue na ngai kay loko di bosser ça nini eto sa texte yebaka pe bale kino pe ba yoka yango mona komuzo beba très bien to bebisa mukili na maloba po biso to wa ministère to dika masse to ba artiste to dike masse to kota na bandako abatu misoko oyeba opete ka to kota na bandako na koti na ndako bani boye ya chinois de Chine
ya Rodrigue na koti na ndako ya Fatou Banoura pe na koti pe banini boye ya Trésor Chango dernier fils à Japon à Paris pe na koti banibo na place banibo ya Esther Lubinga na kati à Paris siko tala ba degré au koti bena ndako ya Yves na Paris oyemba libulu yebana éducation ya ngomoni ngai artiste sinon na bimisa chante sans chananga esenga fo na luka parolier na luka balimbo yango moi mutasunganga makasi sa Rodrigue Métis Noir asa mutu mobo na ye le fanda Maël Fanta boité Landry japonais combien de temps déjà la musique tes musiques déjà na beta bani boy Moshina to beta ba plan na tout le na beti na tout ni ba plan na tout ni combien de temps te tamanga na beti da to kinde déjà bo 10 ans. Ah bon? 10 ans déjà. Oui, vendez pendant 10 ans. Te 10 ans bon moninga na ofi vendeni. Na ofi kitoko. Quand on a peut-être que par rapport à la musique, ça album dans son bien, album ça la musique pendant tous ces 10 ans, c'est ne pas payer des choses, hein. C'est ne pas payer des choses, 10 ans, les choses ont calculé l'autre 2024, donc 2014. Pour 10 ans, ya, c'est pas du bosso, on a mis ça, on a cassé des autres. Ya, jusque là, on a posé aucune question, on a payé ce temps à répondre. De 2014. 2024, 10 ans. Et là, on a sali album mini c'est des biso au p et ça dit que bateau autant attendre ba yo pe so pe opportunité le ba lo beto on va le compter de 2014 jusqu'à maintenant album mini c'est explorer ni au sali le biso mais romoni na vie ndenge to bosser fait ça temps en temps et là ka di bosso on a bimisaka o isana ngai la biso koka pourquoi ba japonais charge ya mokili mobimba na yebana et ça qui s'est détourné. Oh, on a ça remix. On a bêti, on a ça remix. Qu'elle nous fait mal bosso ou ça langue et ça s'est détourné. Il y a des personnes qui ont fait le team d'un président de Benito. Il y a des Chinois qui ont pensé nao et à casser. Il y a des nabatanga combonné bien, sauter une combonné ma bé au Kabila en bon côté. Il y a Kabila $5. Au Kabila $1000. Oh, je vais l'appartement. Hein? Il y a comme on a les Chinois de Chine. Chinois de Chine, des grands producteurs. Chinois de Chine, des grands producteurs. Et ça là qui a payé, non, on a dit c'est détourné. C'est détourné. On a remix. On a besoin qu'il y en a 2014. Et il y a un comme des salaranga. On a un clip nango. On a un clip nango. Et loko yo to bunda pour ming ça qui te banda de ming. Maintenant vous avez précisément what? Ming Turquie. Turquie, Turquie Grèce. Et c'est nga to ko taba bansi wana. Et puis ça moi ba contretemps. On a ba 2020. Pour être 2014, 2015, 2016, 2017, on a producteur na nga simba nga kakate za makasi. Na pe non solanai. On a pe Erwana. Ana na ba auti Paris. Aye sikoyo mo ba position ayi pe na makambu na ye le ko alinganga mingi aoka son na o ezana éducation yango alinga kité Landry Sokoka azala toujours bien mokili comprendre chawana okile comprendre chawana Landry to boité njembo wana et il a eu pendant ces 10 ans au sein de la carrière na yo au sala un peu ba featuring na ba musicien mususu te featuring obligé faut na sala on kana na sala yango te sengaki que bientôt déjà na banda sko ba featuring po bande konanga pe ba obenganga pe ngai pe na okuta pe na bande konanga ke mingi za ata comment on est na bien habité na bien bon bene ba collègue na yo musicalement parlant comment on a battu le sur les cas entre héritier watana Fabrigas c'est salondene so totally Fabrigas ça de konanga ya matete na kunda voilà pena ya palais pour na yibaka na bandi musique té na yibaki otanga na itinjili Fabrigas otanga na major Mika major na itinjili alors ya na ngola na palais ayibaki déjà ti musique ndenge salaka moko azapa de père na mongo ya na kunda ayibaki ka azaki courageux azaki déjà na force yango place azali mambote na epene ya trop aza guerrier aza pena guerrier ya makasi ke eloko oyo tuni ngai mona musique nde to vivre boye eloko leki amour et ate amour nde leki nyonso
est-ce qu'il y a un mystère dans le bolingo? Kasi soki tona bolingo te moto alingi olingai boko aboyi olingi ndenge comment la bombe inde ba okende yo siko etant que musicien oza collègue na bango sala yo ndenge songa yo na osenga pawata un autre la pipa fabricage eloko ezali bango tu bauti wenge très bien pas grand prêtre place na ça na longo la chapeau pour sa charge les rois de la forêt les rois de la forêt après si ba gêne tout chance ce qui alingaki héritier te mais héritier ba ngazala ninga zate alinga bango ne so pas so ka lingaki pe kuna te po les rois de la forêt m'ont tapé si chance ata lelo ba ministère te belé ba longwa chéri ba finga kae ba négligé kae te okolo ba te place azali okoni oza TV te oza TV TV matsaka pe kitsaka boité to zala mingi un mot pe na ba point kae conscience ya moto place azali yo binga ebete e ba tumsu ba longwa pa we ngase ba finga yo so niti banana to ngayi te eloko ezali te ngala lobi kaka bien pourquoi eza TV eloko na ebisi TV za radio te très bien eloko ezali bango tu babandeko na ngai ya baartiste olobi na nga bien ti esenga mpe mwa bafitiri boso yenga sala fitiri mpe na motu mobo kana lobi mabe na ye awa omoi te eloko oyo ezali yo lobi likambo obengana natikala oyo bango te ntango sikoyo yo kodevoile lenga na kocomprendre ti sikoyo eloko oyo ngana nayebiso eza nini mpo bakosaka conscience te bato tu oyo babimi na wenge oyo aloba mabe pa le roi de la forêt po apesa bango vie lelo bayeba bango artiste obeti mpe sono bayeba outi na palin po kobima nde biso tobimi ngai moko eza ndenge mosusu na motu nde karama pa bima ese yebisanga karama pa bima pa nani karama pa bima ye moko grand courageux anotia bapeinture bacouleur kalelo vie mpe bani osentir te makambo ayosala mpe change ya bande kokoma titre ayotekela bato lelo mpe osentir te makambo lelo sentir makambo to soki na wana te parce que babatela yango mpe ki trop koto mopanzi Félix Wazekwa na vie na biso mopao babongisaki babeti mpe ope na bango beti ezalaki nango bien fite tre sikoyo na likolo nango Félix Wazekwa ko remercier kaka remercier fali papa na bavisa ebeti susu makambo entre bango mibale etanke ekoza musicien olanda mpe molongo na bango ozo ba image yango opesa ngo ndenge te omoni na biso koka ba japonais charge ya mokili mobima toza ba artiste eyaka lelo nga na leader napela ba musicien na ngai eloko oyo nga mpe na koyebisa o bango Félix Wazekwa aza vie na ngai ya matete wana mpe na vie ya matete pale na ye nayebi bapapa na ye bayebi famille na bango tu nayebi très bien naotala mpe vie na biso po ye aza tala bimisi pe mo bato pe asali pe mo trop ka eloko nga na osenga ba balile tala tala moni wa mutu ache pa aobima libanda ke beta concert pe sa chance po biso tout ba congolais maintenant concert à le premier attaqué te attaqué nango ka pesa moninga chance ka soko lo ba ko simba te ata yo moko aza ndeko na congolais aza moto aza mopaya te sikoyo ata yo moko atesimbi te yo bénéficier na nini ike mabana na musique ne bato babota babana epesa ba problème koto oyo vie na biso mopao bako réclamer faire rigola mwana na ye sikoyo vie nso na koloba nini na domaine finalement faire rigola azala mwana te moni faire rigola aza artiste ya wenge 4x4 ayembaka nde te tosoba na opembe ayembaka nde te ke azalaka omoni ye azalaki pe petit ya Werason po manda chance aza mon grand frère nga na babenge yaya ye mpe azalaki kuna po ye atika bachamp oyoka bakala ibwini atika bachamp ayemba danger po bafere ere bayaki aye aya na mongongo ya bien Kailoko aye annonce la première voix leader JB Mukulu annonce la première voix c'est qu'en partie que l'espace yango moni lokola Venchon leader des leaders ane kodinga bato dinga zoka feri ko ça mais ba komisaka ya animateur elle vient na miso et kokota elle va avoir problème ngongo elle senga ki poto senga ki bani ba soigner ngongo yango monaki feri abandaki pour intérim et kokota entre intérim et kokota si on comprend bien c'est que entre JB Piana na Kofi Olomide na Werason ta ko déclarer faire azamo na JB et loko eza nini po na wenge bande ko comprendre faire était talent na ye très bien
Pour aller monter na talent quand loko yé place mon bo pesa ngo makambu ezali so ezala ke loko moko boye otokutana na batumo ba otyo bakal ata inongo sala émission boye okutana bakal et salon de kasi okutana place mon buta fongoli yo mutema apembe bivayo omo makambu no to sala ekemi liboso très bien que soki on a bakal makambu eza toujours na freinage et ndenge moko na feri ndinga salaki kuna bandaki ko casser ki chanteur et ba comme ça qui animateur que lokola asaki guerrier chanteur animateur abandé ko défendre talent na ye siko RP wenge yo ko panzana mutayo ko zoyer oyo ko laksa evre ya leader Ferry pour Ferry yango oyo laksa Ferry leader pour ko malelo pour kikala yango bendi kilelo ikala yango bengi le aussi on comprend bien bango faire ané ka mwana bango nyonso parce que so te pour Ferry aza mwana ya wenge pour afoué ya wenge 4x4 ke wera ayo ko binisa ina mokili mais abandi na wenge animateur ke chante ata yo ndo so saliba o sala taba o bandi ko landela o riba place fera ye bana wenge te o achi nzembo o achi vocal saki ke to yeni na concert ya nini to chi nini na bandal la concert au babeta yango abimaka animateur siko na cadre eba yo ko panzana yango salaki eba panzani akendaki ba jibe qu'importe c'est ça qui est au cas yango sengaki wafolote la maternité CBG tala ba siko wera tikali ye moko na Adolphe Yolela ke kuna dia basali makambo lokola siko ye era kende kuna bo porte c'est ko kangama siko sengaka sani azonga pa vie na ye oya ningaki sur RV on a ouvert ensemble le leader de tous les leaders à juillet babandi ko travailler ni Adolphe le leader c'est grâce à père pour y avoir grâce à père mutamilamba le quoi trésor chango na Paris vraiment en plus cette commission souka c'est ce programme il y a l'orchestre ils ont nini ba préparatif ni uzanango en plus le BT souka moi c'est un peu week-end par rapport à basolo dans le théâtre na mabanga na mbala moko pour clôturer na biso c'est programme benezaka moko bientôt on sa ba clip kaba clip on a ça là et c'est nga qui dina boy pour producteur na ngai place azali chinois de Chine alinga ina salon propre yango loko mobo amema ngai te photo ça on a secret malos ma piscine et pas secret malos tout ça on peut pas Gino leader le mingo na ma crevette wana tout ça on peut singa ba place mo ya Lix ya propre pour être habitement to voyager to tiriki to ça sous ba place mususu place ya monnaie ba gunai pas le baki ngai na tikai pour la charge nai yende mutazwa charge ya album très bien yem d'habiter la du Japon fanda za pio mande producteur na yo lala ka ba pongi benda stema benda be charge nyo c'est na maboko na ngai c'est ma beaucoup en plus Marcela théâtre bita normalement c'est programme théâtre pena biso to répéter l'intermatongé l'intermatongé pas PDG Mayalos na moni ba moko Bodelor Mayalos na moni maman Adonis Mayalos na moni ba moko bani boye Trésor Mayala Mayalos babi bato ba simbi o ba charge na kati ya Mayalos o ba pesa na ndika ko moni kilo boye na bo santé base d'Angola au moni to répéter chaque mercredi na vendredi to répéter kuna na intermatongé pièce na biso ezoleka to leka na numérica to leka chaque jeudi na 20h juste rediffusion nango eza samedi na 8h la dédicace ba dédicace ezali au moni bato ba salanga na bo sanité Trésor Chango dernier fils à Japon na bo sanité les grands camistes de monnaie mignon na katia Paris na bosanité sœur mère Aleki nangai Nicole Zamos na katia Paris na bosanité papa de Léo Koka chauffeur à poids lourd na bosanité héritier ya Kamba na bosanité les amis de Landry Sokoka lisungi CD babibi nonde makambo malobi to pesa makambo bientôt to ke no felna ofelna balobi liboko epesaka bakataka te pesa bofele nzambe ya mawa akotika te akofungola makambo na bosani te bani bo Teresia
namoni ba moko boye Aminata namonani ba moko boye aïe maman Blandine charge à ma maman na bosanité famille nanga mobimba Jonathan Kabasele Ornella Kabasele merci beaucoup boss gaza moko il faut boire kaka mingi na en direct de Luanda pas bloquing les grands déclarants na kati ya Luanda babi abi Japon tambola mingi makolo esenga ifalu kela tamwe loko mo boy atambola na pas bloquing a tindi la maquette de capotage katanaka vieux place aux arts nzamba pambola message déjà est commis en tout cas merci mingi Landrine pour na ton à disposer qui te met à ma soto selon on pembe et ça est vraiment bien makasi les abonnés fidèles de Gemidor TV là vous comprenez nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission bakina sango au relevango na mbi pour na bino balobi yemoko vraiment makonza Japon Landrine japonais tout qui vient à lobeli à PCP Masolo ça est vraiment bien makasi au relevant je dirais toujours abonnez-vous likez partagez ça me fera vraiment énormément plaisir. Un grand merci à celui qu'on appelle Super Mobola ya derrière les grands prêtres moi na poto ya tongo balobi ya kenda et yo kali mo na poto tongo bakare lo pon bakare belé balobi mbongo poto koloba te parce que pas na ye parce que kenda vraiment kitoko makasi et que vraiment bongo les grands déclarant balobi les grands le super Mobola ya daria balobi Aurélie va on peut sentir parce que tant on a sentir et que ça là vraiment bien makasi mbote belé pas clair c'est bon depuis London en tout cas Aurélie va salut pourquoi pas le pape de la place Alkabulan Brayata ya opine yangwana sans oublier Kabe Kabengele mluba ya mundu mutalia ka dollar et la te Aurélie va on je te salue pourquoi pas toi Karichou la belle moi c'est à peine Karichou Bokota moi c'est à peine Aurélie va on je te salue un grand merci à les réalisateurs les plus intelligents balobi réalisateur wa film yesu yem tapesa maele héritier matin je te salue merci mabilili pourquoi pas sambo de mingi na boss de Nzinga les grands chefs c'est le vrai Google yewana d'ici là portez pour moi très bien et bye bye Soko moni moi c'est akala Betaye kara soki omoni mobali akale Betaye kara soki omoni mwasa sika c'est ma numéro l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo la chaîne par excellence